Napesi bino d'abord bonsoir. Nauti kolanda émission ya mukuna na busolo na politique. Mukuna zelanga pe na busolo na politique. Olobi mwana mwasi wana kobima te akozala te nga na kobima. Nazobunda pona intérêt na ngai. Wabize na ngai mwana na yo ya mwasi azwi photo na ngai azotambwisa ngo na internet mobimba. Soit disait ozotinda batu na yo pour ke bapekisa ngai na liga na télévision te na loba te, mais tango mwana na yo mwana na yo obanda osala makambo wana oloyebaki te ke ozana bana mwana na yo azopanza photo na ngai na internet mobimba. Ngai na korépondre yo kaka na émission bosolo na politique. Zelanga na émission na bosolo na politique nde na korépondre yo batuni yo bakestion nyonso tu okimi mwa yo répondre ba question ezate. Mais ngai na kodetaye makambo nyonso tu pe naza na bapreuve na yo nyonso tu. Après yo mama mwana ya mukuna. Yo mama ya mukuna ozwi ba audio na nga o nga na sali oke ko sala émission ya lukuta olobi ke ba audio wana nga na lobi ke eza ya lukuta ezanga ite. Ba audio wana ezanga. Eza ba audio nga mutu na lobi clairement likambo nyonso tu ndenge bandaki na ndenge sukaki. Tata na yo mukuna ayebi makambo nyonso tu. Tout ayebi makambo nyonso tu. Naza na eloko na commenter contre yete, naza na montage o biloko azoko sake yo FCC. Bazo sala pour que montage. Eza biloko FCC, bazo sala montage. Mukuna nga naza na ba video na yo oyo menasanga pour que na sala video ke nga naza na image na yo te. Naza na ba video na yo, o menasanga na petite sœur na nga toza na ba video na yo nyonso wana. Na misu ya maître na yo maître na ibisinga bi mami sala kaka, problème ezate za pour na protection nazo banga vio ya usalo mabe. Mais ozolo balukuta moko ya kosakana te, mais solution kaka nzama opeso solution opesaka solution na makambo nyonso to wana wanga nanga ndengo ozo wanga na wana mena mote atata ngozo wanga na batu nyonso bayebi likamona na mutema na wana oyebi ke makambo mwana alobi eza ya solo ba video wana eza ya solo montage bakenda ko mutango tokendeki na yo kuna na nini na meteo kuna tokendeki na batu asoki kasho yo zolo ba wana soki pepe de na kendeki na bango na kendeki na mutu te na zalaki na yo. Après nga na liembongo mutu te nga na liembongo mutu te ozo kende lobake ba pesi mon po basala ba montage ba monter ngai baluka ba fi baluka fi pour que akosela makambo nga na sali montage te oyebi très bien que ba vidéo wana eza ya solo. Après ngai na yo na émission ya busolo na politique dans 48 heures ngai na yo ozala liboso ya télévision na yo olanda ba vérité oyo okendaki kokosa ozokosa pe mokili emoni déjà ke ozokosa zelanga réponse nanga da 48 heures. Ba maman ba papa napesi bino d'abord bonsoir. Nauti kolanda émission ya mukuna na busolo na politique. Mukuna zelanga pe na busolo na politique. Olobi mwana mwasi wana kobima te akozala te nga na kobima. Nazobunda pona intérêt na ngai. Wabize na ngai mwana na yo ya mwasi azwi photo na ngai azotambwisa ngo na internet mobimba. Soit disait ozotinda batu na yo pour ke bapekisa ngai na liga na télévision te na loba te, mais tango mwana na yo obanda osala makambo wana oloyebaki te ke ozana bana mwana na yo azopanza photo na ngai na internet mobimba. Ngai na korépondre yo kaka na émission bosolo na politique. Zelanga na émission na bosolo na politique nde na korépondre yo batuni yo bakestion nyonso tu okimi mwa yo répondre ba question ezate. Mais ngai na kodetaye makambo nyonso tu pe naza na bapreuve na yo nyonso tu. Après yo mama mwana ya mukuna. Yo mama ya mukuna ozwi ba audio na nga o nga na sali oke ko sala émission ya lukuta olobi ke ba audio wana nga na lobi ke eza ya lukuta ezanga ite. Ba audio wana ezanga. Eza ba audio nga mutu na lobi clairement likambo nyonso tu ndenge bandaki na ndenge sukaki. Tata na yo mukuna ayebi makambo nyonso tu. Tout ayebi makambo nyonso tu.
naza na eloko na commenter contre ye te naza na montage oyo biloko azokosaka yo FCC bazosala pour ke montage eza biloko ya FCC bazosala montage mokuna ngai naza na bavideo na yo oyo omenasanga pour ke nasala video ke ngai naza na image na yo te naza na bavideo na yo omenasanga na petite sœur na nga toza na bavideo na yo nyonso wana na miso ya maître na yo maître na yebisinga bima misala kaka problème eza te eza mpona protection nazobanga vio ya kosala mabe mais ozoloba lokuta moko ya kosakana te mais solution kaka nzambe akopesaka solution na makambo nyonso to wana wanganaka ndenge ozowangana wana mena mote ata ntango ozowangana bato nyonso bayebi likambo wana na motema na wana oyebi ke makambo mwana alobi eza ya solo bavideo wana eza ya solo montage bakendaki komotango tokendeki na yo kuna na nini na meteo kuna tokendeki na bato soki kasho oyo ozoloba wana soki peperde nakendeki na bango nakendeki na mutu te nazalaki na yo après nga nalie mbongo ya mutu te nga nalie mbongo ya mutu te oyo ozokende lobake bapesi mbongo mpo basala bamontage bamonte ngai baluka bafi baluka fille pour ke akoselanga makambo nga nasali montage te oyebi très bien ke bavideo wana eza ya solo après ngai na yo na émission ya busolo na politique dans 48 heures ngai na yo ozala liboso ya télévision na yo olanda baverité oyo okendaki kokosa ozokosa mpe mokili emoni deja ke ozokosa zelanga réponse na nga da 48 heures bamama bapapa napesi bino d'abord bonsoir nauti kolanda émission ya mokuna na busolo na politique mokuna zelanga mpe na busolo na politique olobi mwana mwasi wana akobima te akozala te ngai nakobima nazobunda mpo na intere na ngai wabize na ngai mwana na yo ya mwasi azwi foto na ngai azotambwisa yango na internet mobimba soit diza ozotinda bato na yo mpo ke bapekisa ngai naleka na télévision te naloba te mais ntango yo mwana na yo obandi osala makambo wana oyebaki te ke oza na bana mwana na yo azopanza foto na ngai na internet mobimba ngai nakorépondre yo kaka na émission bosolo na politique zelanga na émission na bosolo na politique nde nakorépondre yo batuni yo bakestion nyonso to okimi mwa yo répondre bakestion eza te me ngai nakodetaye makambo nyonso to mpe naza na bapreuve na yo nyonso tu après yo mama mwana ya mukuna ozwi baaudio na nga oyo nga nasali oke kosala émission ya lokuta olobi ke baaudio wana nga nalobi ke eza ya lokuta eza ngai te baaudio wana eza baaudio nga mutu nalobi clairement likambo nyonso tu ndenge ebandaki na ndenge esukaki tata na yo mukuna ayebi makambo nyonso tu ayebi makambo nyonso tu naza na eloko na commenter contre ye te naza na montage oyo biloko azokosaka yo FCC bazosala pour ke montage eza biloko ya FCC bazosala montage mokuna ngai naza na bavideo na yo oyo omenasanga pour ke nasala video ke ngai naza na image na yo te naza na bavideo na yo omenasanga na petite sœur na nga toza na bavideo na yo nyonso wana na miso ya maître na yo maître na yebisinga bima misala kaka problème eza te eza mpona protection nazobanga vio ya kosala mabe mais ozoloba lokuta moko ya kosakana te mais solution kaka nzambe akopesaka solution na makambo nyonso to wana wanganaka ndenge ozowangana wana mena mote ata ntango ozowangana bato nyonso bayebi likambo wana na motema na wana oyebi ke makambo mwana alobi eza ya solo bavideo wana eza ya solo montage bakendaki komotango tokendeki na yo kuna na nini na meteo kuna tokendeki na bato soki kasho oyo ozoloba wana soki peperde nakendeki na bango nakendeki na mutu te nazalaki na yo après nga nalie mbongo ya mutu te oyo ozokende lobake bapesi mbongo mpo basala bamontage bamonte ngai baluka baluka fille pour ke akoselanga makambo nga nasali montage te oyebi très bien ke bavideo wana eza ya solo après ngai na yo na émission ya busolo na politique dans 48 heures ngai na yo ozala liboso ya télévision na yo olanda baverité oyo okendaki kokosa ozokosa mpe mokili emoni deja ke ozokosa zelanga réponse na nga da 48 heures
Joshua Bashir